Ezalaka rendez-vous d'excellence au Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Écoute la galabino bandeko, obo pesa biso confiance na fidélité. Denge bo mesra kolanda biso mbote Congo Kinshasa, mbote Congo Brazzaville parce que tout ça la nyonso ko pesa ba information solo à temps réel. Avant de faire la édition de la mission à mon collègue, nous avons sommet une grande ligne et composé le VPN intérieur Molamboka, Peter Kazadi Abeti Mondake, et appellent la complice à la République démocratique du Congo, au Bazala qui la Katia, COP one a coup d'état raté au Salema qui m'a dimanche à la Katia, ville province ya Kinshasa. Bon, vous appelez élément au FRDC, Nord Kivu, Azakosé à la Bagène, base à la Prida, Baboya, manipulation inutile, Ozakomé Malango, bonheur et la Katia République démocratique du Congo. Bon, vous appelez élément au secteur médecine traditionnelle, et comme désordre de Makassi, à la Katia, ville province ya Kinshasa en particulier. Talendenge de Fongoli édition la biso ya Mokwalelo avec un partenaire idéologie. Mais la cause de la plateau, on a invité du journal Mwanamboka Justin Bompoma au Azali, jeune acteur politique de la province ya Équateur Mbandaka Torobet Alema Solomengi par rapport à la désignation d'un nouveau gouverneur ya Mbandaka Mwanamboka Justin Mbote. Mbote Mopansan. Tu as bien la plateau la biso bonne santé. Santé qui te regarde aux hommes on a jamais abattu. Donc vous avez là aussi malheur. Merci. Alors, on est pour l'édition de la mission élément on a mis ça qui vient de sommet boye baké. VPN de intérieur mon amboka Peter Kazadi azako yebisa la population de ba élément instika o ba uti kozwa par rapport à coup d'état raté au ba asaya a on ba ko sala à la Katia ville province ya Kinshasa boye baké ba kosa ki mingi mando ki nazela Angola au total bango pays moko voisin na COP wana ezapela la bande commission bazaka gouvernement de la Katia République démocratique du Congo bazala la Katia masolongo mais boye baké l'état doit continuer par rapport à ba service banquette ba ko kanga bango tout ça élément aux éléments signé ba le biso la radio Okapi à travers la télé 50. Il doit interpeller plus d'un Congolais parce que vous savez nous sommes assez infiltrés, que ces gens qui sont venus en réalité qui ont traversé nos frontières à partir de l'Angola pour entrer jusque dans la province du Congo central. Donc il y a quelque part je dirais une certaine complicité pour que ces gens entrent avec les armes. Le problème au niveau de l'infiltration dans toutes nos institutions n'est plus à démontrer. Nous savons qu'ils n'ont pas agi seuls. Il y a certainement des correspondants qui sont dans nos rangs quelque part et les enquêtes sont en train d'être menées pour identifier leurs complices afin que ceux-ci soient traduits devant les instances compétentes. Ma solo changement to père aussi ma constitution la possibilité et bien la population bazali contre les bandeko en tout cas ba beteli yango mbonda motema moko balobi que jamais il faut aussi ma constitution il faut tikango et za kanenge éléments parce que ko toucher yango et ça la soni pe ma bemi kati ya mboka ya République démocratique du Congo. Nous avons lancé cette campagne au début du mois. La campagne qui était de barrer la route aux ennemis de la République et dire non à toutes les sortes de tentatives de la révision de notre constitution. Ainsi donc, la campagne continue. Nous invitons tous les Congolais de partout où ils sont de continuer avec cette lutte. C'est simple. Prenez vos papiers sur vos murs, sur le porte. Vous écrivez simplement « Je suis jaloux de ma constitution ». C'est pour balayer la route à ce groupe d'individus qui veulent privatiser les intérêts des Congolais pour leurs bénéfices. Donc, tous les Congolais doivent être sensibilisés de partout où vous êtes. Ici au niveau du capital, comme à l'intérieur, par-ci par-là, de gauche, dans toutes les provinces. Sensibilisez-vous. Mobilisons-nous encore une fois de plus, comme si demain, c'est le jour où nous devons entrer au paradis avec la libération de ce Congo qui à nouveau est dans la souffrance. Chers compatriotes, de partout où vous vous retrouvez, surtout les camarades qui se trouvent à l'Est, la CEMAP compatit avec vous.
partout où vous êtes. La constitution que les régimes ici, les régimes ennemis cherchent à changer, c'est pour vous faire isoler de la RDC. Donc on veut vous laisser vendre aux enchères. Moi, Mboka, Justin Bopoma, tu es pendant ce que Boni santé à Équateur, Mboka là. Ah, merci de vous prendre ça. Équateur, ils ont un malam. Je veux que les gars ma problème, il y a ma cambia, il y a école. Le cas qui n'a pas de bilan, je peux faire des élections. Il y a un message, moi, il y a ça. Par un député provincial à Équateur, précisément à Bandara, pour Baluka. Moi, il y a un biso, le camion, à Zadi, et à niveau, il y a un école Bandara. Nous, vraiment, osons que par rapport à la députée, le visage de c'est vraiment la députée osons réellement que la population a confiance, c'est-à-dire que vous avez habité ceux qui ont voté qui bango, tout le monde qui bango, c'est-à-dire que vous avez la dengue. Est-ce réellement quand vous avez député, vous avez confiance que vous avez le capot d'abonner à Bandaka? Oui, je pense que ça va député, on a tout le monde. On a dit que vous avez voté pour les députés, vous avez en confiance dans bango, vous avez en confiance dans le va lui la biso pe mutumala munene biso to kuna bango ba pe va lui la biso dirigeant la province ndenge biso to bimisa bango la province to pesa bango mais bon l'équipe de la province na pas de province en mbala ka tout la désolé la ndenge ba gouverneur en ndenge ba leki soko tali province de Mbandaka Équateur la province c'est différence au monde la raisonner vraiment merci pour la mutuna wana no tuningai mais non moya ko ba kutezete province Équateur la ministre pena les AMP na sima pena ba province ici donné na za boye moya ku tero le bilan ils a fait ça mata soni no bagina za no ya Équateur mais na ko changer pété za bakila na ngai na ko boya des mboka na quand même malgré tout ça la Kinshasa mais mboka na ngai en Équateur côté da utaki na ko boya moté mais za pena na CPNA la pena na c'est à niveau té parmi la province ici sur le roi ba Maniema donc ils bien attaquer ba kisangani artère zéro pena yango besoin c'est vraiment que tout choix madame le salama oui ils appellent moi chance ndenge que élection ba député et boué ba gouverneur et boué tout peut mécanique ko changer parce que on a habité ceux qui va auto bingo to le côté bimisa ceux qui va boué donc on a habité ils appellent ma pour la province Équateur mais ceux qui va député puis ceux chance au bimisa ils sont doit bien il y a une idée à malamu. D'une province entre Tokenesiko, Kouda la province, il y a Nord Kivu, Mingi, Kouda la Massis, ceux qui ont na Bweramana, en tout cas, Kuna, on va comprendre que Misala qui toko FRDC na Bawazelu, de Bazako Sala, Yakoluka Kinya, Ekota, Nakatia, province, Wane, à Nord Kivu, Mingi, na Bweramana, O Ezali, na chefferie, à Baoun, de tous les éléments, on a ma commentaire, Yamakasi. Ndeko ya Congo ndenge kaka boza komona boyebake toza awa na Bweramana na chefferie de Baounde na province ya Nord Kivu awa esengeli boyebake ba relation entre ba civil na ba militaire eza koleka kitoko avec impact na idéologie donc ba commerce ba patrouille nyoso eza koleka atana incident mon côté population baza ko soutenir FRDC na ba wazalendo mais baza ko senga kaka ba effort ezala multiplier po ba libérer ba kolini misusu oyo ezala maboko ya coalition M23 na ba Rwandais. Bweremana iko mu mikono ya basoda FRDC. Tout Bweremana est entre les mains de soldats FRDC. C'est Ngumba qui est sous l'emprise de l'ennemi. Ceux qui ont fui Bweremana doivent rentrer parce que je vois le gouverneur arriver ici, c'est-à-dire que tout va aller pour le mieux. Et à notre armée, je demande que tout le monde puisse soutenir cette armée pour que tout le monde qui a fui Bweremana revienne. Mungu awatie nguvu kusudi wapige adui na kila mwenye alikimbia arudie nyumbani kwake. Ici je suis à Bweremana. Hapa niko Bweremana. Bondi melangai ke ba membre volontaire oyo bandimi ko défendre patrie baza déjà ko sala musala kitoko pe baza ko rassurer que ba civil baza bien protégé na mabele ya bakoko na bango. C'est tungali na chunga tungali na tunga funga barrière. Nous continuons de garder notre terre. Nous avons nos barrières ici. Bweremana ne tombera jamais. Minova ne tombera jamais. Jusqu'à ce que l'ennemi va retourner d'où il est venu.
Ici, nous luttons pour notre terre, la terre de nos ancêtres. Et nous disons, personne d'autre ne peut venir prendre possession de cette terre. Nous allons nous sacrifier. C'est ça notre motivation. Oyo, boyebi bondi melangaike, kimia eza vraiment korenye kuna, donc mutu ako sabinote. FRDC oyo, azana bénédiction, yaba congolais en général bondi melangaike, azako sala musale kitokopo, alonga etumba oyo, avec impact na idéologie ngobe biso, topesi bango kaka mokako swape, tobeti kaka mbonda. Fondation Jonathan Sango à travers FJS, David va livrer ma première masse étaliste sociale Yébake avec 500 fois congolais à prendre comme contribution journalière et que permettre que Yona Libote dans la fin de l'année se fait la quitte au cours en voulant ce qui au Saka Bambongo au Kozaba assistance et belé. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué. Tango esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango azako sala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula Yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni d'abord mon angoza le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngaike soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bande kwa basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango Pona nyonso social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango congolais animio avec impact na idéologie yebake. Misala na yo e monani. Nazo monsieur Panayo mwana mboka Justin Bampoma. Kota lelo oke ba leader pe mingi mbanda kabuza ebele baza ebele. Tant que ba leader wana apport ni na malonga bango sima media la katia mbanda ka province oza katia Équateur. Ah, on merci pour la mutuna wala. Pour ba leader pe na Équateur bon na habité. Mais la minute na kota ngelo ka mutumbo ke soki to zubango ata Dieu na bango Équateur rokende liboso lokola son excellence monsieur le sénateur Guy Banomboyo au pena qui na province pena Équateur on a pena mutu pena féliciter mais azali azana chwapa bino mozali na mbanda ka botama différence ici kawana chwapa oui azana na chwapa lobi ke avant ils na chwapa ils na grande Équateur oui alors mais malgré cela ye monsieur Guy Banomboyo akipe na été na mbanda ka so ke ba yebiso oh école ya Guy Banomboyo na sali bo Guy Banomboyo mais zo ko ele ke langai azo qui peut on a eu ce qui Équateur surtout du bango ata 10 na minute Équateur ezali cool azo qui peut oui on a na kosenga te pas chef de l'état tende gouvernement so ko bima pata la biso ba toka ba Guy Banomboyo wana baza la te ba tuni balata misap neti mo mais c'est Guy Banomboyo akozanga te na gouvernement pina pardon tata mo kozamboka bisiko zali yo kata message na ngai pour la son excellence monsieur le sénateur Guy Banomboyo oyo aza constamment honneur ya province Équateur parmi ba leader au baza basé à la vie province à Kinshasa
qui sont les Équatoriens. Merci beaucoup, Tokozo Melayo. Et comment avons facile le Osoyebi qui aux mis tout cas Mercedes, yeba ke ba modèle surtout la marque de Mercedes en tout cas ba pièce de rechange nango le Osongo zongo ya qualité au détriment ba occasion d'Europe moto ako stabilité kebe ba pièce ba nigérien ba pièce le côté tout de belé mais ce qui aucun auto l'a dit yeba ke au cause vraiment via moulaye ya mutu kado Mercedes parce que bango vraiment ba professionnel pe ba expérience ya makasi ba pièce de rechange ya marque Mercedes Benz. Mwana Congo yo moto omesana kosalela mituka ya ba modèle nyonso ya Mercedes Benz yeba ke solution tope bomo ya mituka la bino ezwami kitoko avec impact na idéologie makambo ya kotambola bitambola ya kolukaka kosudaka ba pièce tope kokimaka mbango kolukaka ba pièce ba nigérien abuo pia tala solution yango eye botu na ngai solution de nani auto ladi yende amemeli congolais nyoso solution pour ba pièce ya ba occasion d'Europe botalela ngai ebele ya ba pièce oyo yebake ya ba voiture ya ba jeep ya ba DC7 tope DC8 même ba sprinter donc modèle nyoso Mercedes okokutango awa avec impact na idéologie ba occasion ya d'Europe ya kitoko na lobi bien bino moko boyokelanga na lumbonda oyo ebetami ya kitoko po na musala ya malonga oyo otoladi aza kosala to mutomo ka koso parce que biso mo ba patron naité puisque na métier na kati ya po ba patron obité technicien zokosa pièce $100 rien na mona kini ba elisa nga na victoire et pas nigérien mo eza autant tant que kuna omona on peut asika ça va pièce mususu na ba crème o crème rezo bisaka mafuta parce que ndenge munela salele loko na ye na oyo ba nigérien ba noir bazo sala eza okokana te 089 65 76 591 c'est le premier numéro. Le second numéro c'est 099 84 19 713 ba obalingara 09 98 41 97 13. Ça c'est notre second numéro. En tout cas, j'en appelle au patron, on a ce mutuka lelo, komito misate. Venez dans auto la vie. Moto ako sabinote, en tout cas boke balba pièce ba nigérien, tope ya koluka ko sudaka po, yangonde ezali komemaka ba accident ndenge na ndenge a la kata ville province ya Kinshasa. Soki oye na souci na la auto la di, yebake okobima na solution kitoko oko permettre que mutuka na yo ezo via malonga. Auto la di, yebake nos ali mosungi, ya peuple congolais en général. Auto la di, na mituka na biso, ba solution emonani. Naibisa kibino ya mwana basomea ke soki oke na secteur de médecine traditionnelle oko comprendre que des ordres eza makasi na secteur wana po batali praticien national tout étranger bakoma ebelepe ya lokuta en tout cas de ça vraiment que l'état il faut akota kata masolongo de manière que azong ça vraiment yango na nzela po permettre que lokole ezali santé ya boto pe mo ya batu et ça vraiment na ordre to zo élément oyo Mwana Congo bako sabinote soki otamboli surtout awa la ville province ya Kinshasa yo moko okomona ndenge ba tradi praticien bakoma ebele kisi ya bokoko ekoma koteka malokola lipa batia mwamba ya ofele partout okokende okomona bakoma ebele donc koleka même nombre o esengeli basala na bawenze bakoma même koleka na ba TV neti kaka na mboka oyo l'état azalaka te et comme secteur moko na ba étranger bakota ebele du batu ya lokuta na ya solo baza ebele na secteur wana oyo eza kosenga vraiment il faut l'état alandela yango avec impact na idéologie na yango po masolo etambola kitoko eza kosenga secteur oyo ezala bien encadré bondi melanga ike ba OPG ya secteur wana basangani pe balancer mbela epa ya batradi praticien ba se conformer na ba mikana na bango oyo eza kopesa bango ba autorisation po ba kwaya na bambeba te il faut koyeba ke soki réellement ke ozali tradi praticien esengeli ozala na fiche d'identification ya ba tradi praticien ata oza congolais to pe oza étranger kozala na autorisation ko fungola centre ya médecine traditionnelle
na licence na ba document oyo esengi. Bino moko boyo kandanga nini babetsa kimbonda. Nous sommes censés remercier le président de la République Fatou Béton qui nous a fait voir sa volonté, puisque depuis que la médecine traditionnelle est ici au Congo, c'est la toute première fois d'avoir des inspecteurs de la police qui va mettre l'ordre dans notre médecine qui a beaucoup tardé. On était dans des distractions. Même si pour opérer, vous aurez le temps d'avoir votre autorisation d'ouverture de votre centre après l'expertise des inspecteurs, et vous allez comprendre que ce n'est plus le temps de blaguer, il est temps de mettre des points sur les i. Bondi melangaike, ba inspecteur Oyo, ba kokita na terrain, ba za ko collaborer kitoko avec impact na idéologie na ministère de la justice pour mibeko ya mboka etosama kitoko. Yo Oyo oyebike ozalaka traduit praticien en tout cas bonga po la mystique ya fourmi ba kokanga yo na centre na osoki ozangi mikanda yango pe biso tebetisika kambonda. Centre de formation média indépendant to pe sefomi na mokuse bazali wana pour kopesa ba formation kitoko na ndeko nyonso o aligné akoma journaliste professionnel to pe aiba ko simba ba caméra vidéo kitoko to pe aiba ko simba ba montage malamu ko salon avec beaucoup de professionnalisme qui mambango la centre de formation média indépendant na tango muke to pe na priya muke o comme vraiment professionnel ya média. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Moi mboka Justin Bopoma otozali azali jeune acteur politique azali invité à journée de Solana ko beta masolo par rapport ya province ya Équateur mingi ya Mbandaka mais quand il est au parmi ba candidat au baza vraiment que le camarade a désigné par la biloko na kati ya Mbandaka choix ni bozali vraiment au moment vraiment qui azali choix donc qui que gagner la biloko pour sa faveur pour pour peut être ba souhaiter pour peut être ba mokako soit aza vraiment gouverner la biloko bobi que ce qui a bimi pour permettre que Mbandaka ekende liboso. Papa Mboye Bamiya Engele. Voilà, toujours la minute soit comme en tête ya la province ya Équateur, le chef de Mbandaka, et puis ça vient malamu parce qu'il y a un moko à niveau, il y a beaucoup mais le niveau à la province. Na motema peut pas le autre taga ba niveau de site tout à fait les gamora motema. Asa pour motema au deux dans le Gilwando qui par la province, c'était qui par sika dans ça partout. Il pas ça motema malamu wana. Merci malamu pena no bakisi si le wana, asuki te kapona bwanya azali na yango parce que quand la yebi tant que policier aza poisson. On a bien tant que professeur, alors sur la initiative est belle, on a yebi on a gros batté parce que ça n'a pas côté la vie privée na comme na le bien en Malvine. Là toujours le pour l'avenir la province mobile. Mais ça pour l'intérêt na maté, l'intérêt la province mobile, l'intérêt la population équatorienne surtout. Asa mutuwa zo mérité pena place là. A député pas faire sa chance pena, a député pardon, na 5 minutes na pardon. Pour ça pena choix malamu pour la développer la province équatorienne. Province équatorienne pena ce qui peut bien la liste de classement, la province est un peu développée, donc l'Équateur est la cima, même la bonne la ministre de l'Équateur en Bandara. Donc, sur la bise papa Jean-Marie Moyo Bamiya Engele, à commenter, bon, ça a chance, à commenter en tête, il y a la province de l'Équateur, il a chef en Bandara. Merci beaucoup. Pour continuer, je vous donne la mission là, élément qu'on a fait de société, Bakemo, Bangala, arrosé, les accoulés, avenir, Kindou, la commune, Makala, SR, vraiment, gouvernement, Abokalis, sur la population, qu'on a fait base à SR, il y a pour vivre, élément signé, Wilfried Samba.
ndeko na ngai tozali awa la avenue Kindundu mingi na commune ya Makala na nzela oyo ekaboli Makala na Elengesa botala libulu oyo bozali komona libulu oyo eumeli na décret moko ya mabe ezala na solution te toyebaka te soki pe leta amonaka to amonaka te boyebake ba usager nzela oyo bana classe ba parents na bandeko ya ndenge bakoma ba difficulté ya makasi ya koleka na esika oyo et surtout ba anti-voleur na bakuluna et commandé refuge na bango pour na kosaka batu mabe population ya koto oyo oyo bakendaka Elengesa na oyo bautaka Makala en tout cas tango bamoni kamera na biso baleli na bakonzi et surtout bikola bamvula oyo bayebi te so bakimele wapi en tout cas bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda bafisi awa toza na Kindundu quartier Bagata papa na ngai libulu oyo bande rozwe salema papa babongisa libulu oyo te eza nzela tokendela Zando tokendela Gambela tokendela misala nzela eza te sikoyo bato biso tozovote mosala na bango nini eloko tokovotele bango yango toza na posa bamaputa te ba 5000 bazopesaka bato eloko tokovotele bango nde yango oyo eza principal omasoko bimibo ti Elengesa esali pasi pe mawa ba autorité ya mboka pardon bokita nanu na avenue Kindundu na nzela oyo ekaboli Elengesa na avenue Université libulu oyo ekomi kozala pasi pe bayebi te bakosuka wapi yango baleli bosunga bango pe biso tobetisi kaka mbonda bozula biso solution mpona kote na biso oyo pene bozula biso solution tosalelaka bazungu ya aluminium toyebaka te ndenge nini bafabrikaka yango à travers reportage oyo ya mbonda ekolo kopermettre toyeba ndenge nini basalaka yango avec impact na idéologie likambo ya koluka misolo ndeko ya Kongo mingi bamesana na bango na likambo ya koyiba likambo ya kobetaka bapada to pe likambo ya koescroquer bato ya ndenge na ndenge mais il faut oyebake article 15 balobaka débrouiller pour mieux vivre et ça les makalango avec impact pe na idéologie kutu awa magazine Mbonda ekolo etambolaki na commune ya Masina po na kolakisa bajani ke ebongi koyeba ndenge okoki organiser avenir na yo po lobi okokisa 50 ans okozaka te moyibi to pe koescroquer bato na banzela to na ndenge mais tala awa na Masina ndenge nini bazungu ya aluminium oba mama malewa balambelaka ndenge nini esalemaka nyonso oyo ezali kaka kolakisa jeunesse ke ozali pe capable de créer indusa na yo po et permettre que ozwa avenir à malamu bapapa oyo basombaka aluminium balambi yango kitoko pe basalaka ya forme po ebimisa bazungu ya aluminium oyo tomesala kolambela yango tala ndenge babetaki mbonda tango bamonaki kamera ya Mbonda ekolo bon tosalaka na aluminium wana eza mosusu balate ya aluminium neti oyo bachinois basalelaka baporte mosusu bakilasa bacamion neti wana eza boîte vitesse ya ketch wana jante pe ya ketch tosalelaka bon après tosombaka pe makala oyo mboma te bapouchere balambelaka yango nde esalaka tosala nzungu bamona nga na bani na le 15 mars 1993 awa nazokende soki combien d'années naloba 39 ans à peu près esali kitoko makasi ndeko ya Kongo esengeli toyebake na motoki na yo nde okozwa lifuta na motoki na yo okobokola libota na motoki na yo okopesa esengo na famille na yo lokola bapapa oyo bazosala banzungu abo ya kitoko bamama basombaka balambelaka nyonso oyo esalaka ke bakokisa babezo oyo bazala na mabota na bango yo oyo mesala muke fie nazokoka te ke bana avenir wana ezali mabe yekola idéologie oyo po ekopermettre lobi ozala un bon responsable yango biso tobetisika mbonda abakisi mvula moko kate bamvula oyo Nzambe apesa ye sheria kitoko mwasi ya kobonzenga zongenga boye Magi Mitaladi en tout cas bondimela ngai ke mwasi mo kitoko motia malamu mwasi atondana mayele Nzambe abakiseli mvula moko kate bamvula oyo apesa ye boye bakekolia komela en tout cas soki oyeba nayeba te lelo oyo ntaba eza koliama na kwanga mwangu wale na pilipili ya kobweta kuti biso Mbonda ekolo deja bachampagne awa tozomela ngo lokola na filme tozwa elema oyo plaisir avec exactitude. Nous mettons tout ensemble.
Tala ndenge tokomi na suka édition la biso mokolelo en tout cas bon dimela ga bato kamona bozana nous ba rappel ya bati travail bake vependa intérieur mon mboka Peter Kazadi abeti monda na ba désordre oyo te ko sala mais am ko le 19 fa ki ba coup d'état raté bake ba retrouver que la carte ya makabango pour exemple bato soupe ça carte ya vie province Kinshasa to la carte ya République du Rwanda du Congo baza impliqué na ba dossier ba mikolo ko ya boko ba détail ya makasi bake FRDC no qui voit ça ko sala na ba chaîne baza la prudent ba pour ba manipulation inutile pour bon élément dans le secteur médecine traditionnel en tout cas désordre et l'équipe makasi c'est vraiment gouvernement à Kota la carte d'ango peuple qui la carte ya journal autre qui invité du journal Molamboka Gisèle Bopoma on a jeune acteur politique de Betele Masolo pour la makampo Italie politique ya Équateur ya Mbandaka pour ba député ba ba ko sala choix moko noble ko pona gouverneur moko ko sala kitoko pour le luka développement et za makasi kuna na Mbandaka. Merci. La compétence de fidélité au Bopesa Kabiso Botala qui est formé la Souka édition Mokole Onga à la on a présenté qui avec impact de idéologie Boybake. Si mes caméras la game ça qui toque à mon mboka, Wilfried Samba réalisation montage à mon mboka, écrit dans ma tête après Boye Malamu, na mon mboka Benjamin Kilunga Oboyebi qui nous connaît ko yabo ko ça reportage qui toko au autre conseil sur une émission qui Congo ku konda avec pour ça déjà quand tu as vu professeur Kinshasa avec impact de idéologie même. Vous continuez à s'abonner et belé donc la chaîne YouTube de la Monda École officielle fait en plus activité la bino bon la remise sur l'extérieur ba primo ko promotionnel et ko permettre que mon la bino et vimba kitoko en tout cas je vous aime beaucoup plus dans la bino donc à la prochaine masso collé sur Azongité bye.